Mbote na bino balandi ya vom television mbote na bino banso ba ebomesana lisusu kolanda etando ya bonsomi etando ya bwanya o wapi lisusu na tina ya kolamusa makanisi ya bayindo pe bongo koluka bolamu ya bayindo matono mingi na bino tango nyonso bokopesa lisusu na etando oyo pambate ezali etando oyo lokola eza kolukela bino bonsomi eza kolukela bino lisusu bomo ya malamu na kata kozala na biso bato kati na mokili nde wana vom television ezwi lisusu likanisi ya kotela bino emission ya émission ya environnement o wapi eyeli na ntina ya kolakisa bino ntina ya bopeto na kati ya bato tango nyonso bokomona émission ya environnement boyeba ete tozali bongo koyekola mpona koyeba ntina ya bopeto ekumbaka nini toyebete émission ya environnement oyo ezali moko ya émission ekobanda koleka chaque mardi na ngonga ya 7h30 kino 8h juste pe bongo rediffusé kozala jeudi na ngonga ya 11h30 na kino 12h juste wana bokobanda komona biso ndeko na bino pashi panda sama ekikula ngonzo tango nyonso tokozala liboso etando boyebete émission ya environnement esili bongo kobanda matondo lisusu pona mbala ya mibale tokoyebisa na bino te émission ya environnement ezali moko ya émission oyo eyena ntina ya kotangisa bayindo ntina ya bopeto lokole kozala bongo toyebete environnement ezali kaka te o biso tokanisaka na balolengo wana biso tokaniselaka kasi toyebete environnement ezali kaka nyonso ezali ntinga na biso environnement ezali nyonso tozali na yango na kati ya mokili po ba misusu balongolaka mopepe bakolongola ba moto pona kolobete ezali bon na kati ya environnement te toyebete nyonso wana ezali na kati ya environnement yango nde ezali ko constituer environnement mobimba o ezali ko constituer environnement ezali nyonso toza komona o nzinga na biso tango nyonso tokozalaka na liboso na bino pona kolakisa bino mae oyo pamba te mokili ya bayindo etondisa mibongo na bosoto mokili ya bayindo etondisa mibongo na bosoto ya ebele o ezali kokumba bongo ba maladie ya lolenge na lolenge ndevu vom television na bolingo ya zalaka nango epai na bino bayindo ateli bino émission oyo mpona kolakisa bino ete tokoka bongo kolongola basalite yeto kozalaka na yango nzinga na biso oye kosala kete kumbela biso ba maladi oye kosala kete kumbela biso ba makambu ya lolenge na lolenge bato bakoma kosala ba AVC likolo ya kozanga bopeto nzinga ya bato baza kopema mopepe ya malamu te nzinga ya bato baza kobika na balolenge moko boye eza moto to koloba moto aza na kati ya bosoto mais pona ya azomona ke aza bongo nesika malamu ba misusu baza kolia na kati ya bosoto ba misusu baza kopema na kati ya bosoto komela na kati ya bosoto eza malamu te nde yango wana émission ya environnement eye pona kolakisa bino ntina ya bopeto pamba te balobaka molimo ya peto na nzoto ya peto ekovana na esika ya peto wana tokomituna ya solo penza soki molimo ya peto kovana na nzoto ya peto nzoto ya peto kovana na kati ya esika ya peto tokomituna eske nzinga na biso o tozoloba environnement na biso eske ezali peto soki eza peto te seke eza kolakisa te milimo na biso eza bongo ya mbindo esengeli to bongola wana vuva television na kolamusaka makanisi wana boyeba lisusu kokotsa na mituna bino ete tango nyonso yo boza kobika na kati ya bosoto boyeba ete bosoto wana eza kolakisa lolenge ya milimo na biso oyo ezali nde wana na kati ya kozala na biso na kati ya mokili to pe bongo kobikela nde wana tokozwa kalikanisi ya kotea na bino bayindo banso na bisika biso bokolanda biso ezala na mikili ya poto ezala awa na Felika ezala awa na Congo boyeba ete bopeto kokumbaka bongo molimo ya tata mokeli na kati ya bato bopeto kokumbaka bongo mbongwana ya kozala na bokolongono bwanzoto bwa bato nde wana lokola kolakisa bino bopeto ezali na ntina toyaki awa na eteni ya mayo pona kolakisa bino bongo lolenge kani bafulu ya kotoyo ezali bongo kobebisa nzinga pamba te boyebete mboka oyo mayo ezali bongo mboka ya sika o nanu babebisi te o nanu basalita makasi nanu ekoti te kasi lokola bizaleli wana evanda biso na mitu ya kolobake te bisiko tozali esengeli kaka to bombaka basalite to vivra na kati ya basalite nde wana toyaki koto pona koyebisa bandeko na biso ya mayo ete mboka ezali mboka ya peto mboka ezali mboka ya sika esengeli na biso to peto la yango na lolengo wana pamba te soki totie bopeto toyeba ete biso ba maladi kozala mosika biso liwa ya pamba kozala mosika donc bato bakoma kokufa na baliwa moko ezanga tina
pona nini nyonso wana po tozobika na tozobikela na kati ya bosoto. Biso bayindo tolongola nanu likanisi kolobaka ete moyindo akufaka na bosoto te ba microbe eza koboma bayindo eza nango ba microbe mike oyo wapi ezo uta kaka na tango biso toza kobwaka bafulu na biso na tango biso toza kobwaka babiloko na biso ya mabe na environnement na biso. Donc topeto l'environnement na biso. Matondo mingi wana tika toyebisa na bino to mokolo mwa lelo mingi penza tokolobela o etali bongo ba déchets na sujet na biso mokolo mwa lelo nini ezali bongo na base ya destruction ya environnement congolais. Wana ezali bongo sujet na biso mokolo mwa lelo o wapi toko développer pe bongo toko tambola ko lakisa na bino bisika oyo eza malamu te toko kabongo ko bongola toko kabongo ko sala poto petola nzinga na biso poto pesa nzinga na biso lolenge moko boya malamu bato banso bayeba kolanda biso bato banso bayeba kosepela na mboka na biso na nzinga ya mboka na biso na bopeto na yango ekokumbela biso mapamboli pe kokibongo ko benda bango baya lisusu pene na biso koluka pe koyekola kotuna kape mituna nini bosala ki po bo garder kaka position na bino ya bopeto na eteni na bino. Waneza bongo balolenge oyo ekosala ete tango tozo peto la ba environnement na biso tango tozo komisa yango peto tokomona wana bato bakoya koluka biso bato bakosepela na biso tokobenda molimo ya tata mokeli pene na biso nde wana lokola tokozalaka bongo moko oyo akolukaka bolamu ya bayindo kolakisa bayindo bopeto ekokumbaka nini na mabota ya bato. Nde wana toyaki neteni oyo kasi tokotika la kaka ate tokosenga na bandeko bameka ko bouger caméra poto kita na biteni oyo to lakisa bino ba fulu oyo eza awa na mboka mayo mboka ya sika kasi mwana bota misika lokola kuti deja mopepe tope mopepe ya salite ezalaka deja nzoto wana oyo ya kokuta mbala moko ekomi salite na lolengo wana to bongola to kende kotala ba fulu pe ba biloko nyonso to eza ko salete environnement na biso eye ba bongo kokufa. Matondo wana kaka lolenge toyebisa kibino ke tokokitana nu sur les lieux oyo wapi tokolakisa bino ba mai ba fulu pamba te sujet na biso mokolo mwa lelo ezali bongo nini eza na base ya destruction ya environnement congolais. Toyebete biloko eza na base ya destruction ya environnement congolais eza mwa ebele lokola pollution lokola ba déchets lokola déforestation kasi lokola ezali bongo biloko oyo eza bongo pena minene o tokolobela likambo moko tokosimbe loko moko pona kolobela nde lelo toponaki na ntoyi bitolobela nanu ba déchets o wapi eza kobwaka na ville ya Kinshasa biteni biso surtout Kinshasa nde bongo baza kobwaka ba déchets bipai biso kasi tokoyebisa na bino ete ba déchets tozolobela ezali ba déchets oyo esalaka ete tango bokobwaka yango nesike sila ekosilaka te ekolukaka ete ebikaka lisusu ekoki kovivre ata 100 ans. Ba déchets eza lokola ba milangi ba sachet pe bongo ba biloko nyonso tolo bata ba milangi oyo ya makasi ba copal donc ezosala ke tango bino bozobwaka yango ezobebisa environnement. Cause na yango ekozala nini? Cause na yango ekozala nini? Tango biso tozobwaka ba déchets wana tango biso tozobwaka ba chasser na ba balabala otimoli libulu tango biso to créer fulu conséquence na yango ekozala nini? Ezana ba mama ba papa bandeko bakomaka tina esika ya kotimola mabele babomba kaka ba sachet na kati ya mabele babomba ba milangi na se ya mabele na tango tozotimola na tango tozobwaka na likanisi ke tolongoli salite pene na biso te tolongoli salite te kasi tobombi nde salite na se ya mabele. Po salito tobomi na sama bele fruit na yango kozala nini? Fruit na yango kozala tango tokotisi ba milangi na ba sachet tango mbule kobeta ndenge tokoti na lekwa mbula boye soki mbule beti nesika mabele amela mai mabela komela lisusu mai te mabela komela mai te donc mai etikali likolo mai esalike tango mai ekotikala likolo ekoki pe kopola etindiki pe mopepa mabe kaka mai wana ndenge etikali wana bato bazoleka ekoki pe ko créer ba potopoto ya lolenge moko boye oyo kosaleke ebandi ko sala mabulu malembe libulu ezo salema tango libulu eko salema ekomi munene bokomi kolela leta
tango boko banda kolela leta est-ce que l'état mutu abanda ki mayewana est-ce que l'état mutu apesa ki autorisation ya kotimola mabele kokotisa na ba déchet na se ya mabele te biso moko nanu ba population tozala nanu éveillé tozala na conscience ya koyeba nini oyo tozosala surtout mboka oyo mayo eza mboka oyo eza nanu mboka ya sika batu bazana nanu mosika eza mboka oyo nanu batu pena bakoti te po toloba ke tosala ba canalisation ya bamai moko boyo kita te eza mboka oyo tango mbule kobeta esengeli mai mabele amela mai wana soki ameli kala te komone kauki batu baleki na kimia kasi ya pas eza mboka ya sika lokola ekuti bongo bato baza kovanda neteni yango baza bato oyo baza kotosa environnement te to pe baza bato oyo nzoto na bango eza nanu peto te alors molimo apeto tango ekoya soki ekoti na nzoto bosoto automatiquement molimo wana pe kokoma pe ya bosoto pona nini kokoma ya bosoto parce que nzoto ya akuti eza bongo peto te donc na environnement ya mayo esenge na biso to peto yango pamba te mayo oyo eza mboka ya sika neti boy botala balabala oyo eza balabala oyo ezozwa mituka babimisa bango prince ti bakomisa bango na matadi kibala bamema bango ba rond-point ngaba bamema bango ba ipen me botala balabala ngo ba mai pona nini mai kelami awa pona nini mai ebotami awa mai ebotami soki bozomona malamu na sima na biso kuna bokomona ke na kati ya mai wana eza na ba sachet na kati ya mai wana eza na milangi wana tango bato babwakaki milangi wana na likanisike balongoli fulu na ndaku tobwakisa yango nzoka balongolaki fulu te bazwaki fulu bayaki kobombisa yango na balabala tango mbule noki esalike mai ekita te mabele moyemela mai eza te basashe wana bamilangi wana ekangi mai nde bandi kosala libulo malembe tokoyoka suka wa bato bakomi kolela keno bandako ekendaki pona nini pomba mai oyo ndenge tozomona yango awa ekokoma kaka ebele libulu ekokoma kaka monene botala na suka kuna ndenge tozomona na mosika kuna bomona keno milangi eza ebele toyebi te bandeko bazovana neteni oyo nini esalaka nini ezangaka ke badeshe bango bazozwa bamilangi oyo bango babombaka tango bamelaka baji bamilangi oyo bango babombaka tango bango bakanisi keno tozwi milangi oyo tobomba bango nini ezangaka batumba po soki batumbi ekosila sachet soko otumbi donc ekokoma nango muke yango moko pe mulangi soki po otumbi ekokoma muke me tango biso tozozwa ngo toye kosala tolongoli fulu na kati ya lupango tobimisi yango na balabala ekocreye bamakambo ya lolenge nyonso po na miniti ndenge tozomona mai oyo ndenge eza awa kala te kobanda obimisa solo po mabele ye moko nanu azalaka pe na solo na ye alors mai pe ye moko pe azalaka pe na mwa solo na ye tango ekosala ke babalani bango mibale bakutani bakowumela wana ekobanda kobimisa solo siko bato bavandaka neteni otango bazomela mopepe oyo wana ya solo ya mabe bato bavandi nzinga awa tango bango bavandi nzinga ya mopepe wana tango ekobanda kobimisa basolo mabe bango bazomela ekokumbela bango nini ebandi kokumbela bango bamaladi ya lolenge na lolenge tango nyonso koyoka bakongolais surtout bazoloba ke moyindo akufaka na microbe te moyindo akufa na microbe te akufaka na nini soki akokufa na microbe te po tomonaki ntango coronavirus eyaki awa nesongi ya nzila mfumukusu kia mozala mpana na ngola balobelaki yango balobi ete epai ya bayindo eloko ezoboma bango eza maladi oyo wana te bino bozoloba coronavirus kasi ezali bamalaria eza koboma alors base ya bamalaria malaria na ezowuta wapi tango tobwaki bafulu na biso tobwaki badeshe eke na babalabala toke kocreye toloba ta na bacoin ya bamapango toke tokeli mwa fulu moko boye fulu biso tokeli wana ekobenda nanu bangungi sima akobenda bangungi mipe tango fulu wana ekopola ekosala nini ekobimisa solo ya mabe tango ebendi bangungi ngungi wana babengaka anofel akozanga te soki aye apike yo apesi yo malaria tango yo pemi mopepe ya mabe ya solo mabe okozwa nini malaria or il faut siko tozalaka bato oyo ya bopeto toyebaka lolenge kani tokokaki koeshape to pe kokima na bamaladi oyo wana toyeba lolenge kani tokokaki kopetola environnement na biso po bamaladi oyo wana ekomelaka biso te toyeba lolenge kani tokoki kopetola environnement na biso po baliwa ya mbalakata ezalaka te
po kaka baliwa ya mbalaka te kozalela kabiso na tango tozopema mopepa malamu te. Tozopema mopepa malamu te, tozolia pe malamu te. Bandeko ebele bayimboka bazokanisa ke balia kamalamu, bapema kamalamu, nzoka nde bapema kamalamu te, balia ka pe malamu te. Tozopema mopepo eza na solo makasi eleki kutu. Donc solo tozoyoka. Eza solo yo eleki même kolia na biso na force. Voilà, wana na kati ya kosolo na bato toyo kanano bandeko na biso ya mayo ba bavanda kaneteni oyo tokoyoka papa na biso azali awa amekana koyebisa biso eske nzela oyo ezalaka boye ekomi boye ndenge nini pona nini bamaye ebotami nini esaleke bamaye boye ebotama lokola tomoni papa na biso papa bopusana mbote papa kombo na bino nani papa tomoni bino papa Emile Musongo papa Emile Musongo tokoliki abovanda akoto na mayo na vanda akoto yo ingeta papa tomoni ba sachet belé awa tomoni ba mai tokolika tolingi to tuna motuna est-ce balabala oyo e bandaka kaboeto lolenge kan normalement ezalaka boete nzela ezalaka malamu mais eloko ebomi penza makasi nzela oyo ezali canalisation ezali te ya mai soki canalisation ezali beleko ezala boete mais mayo ezamboka ya sika ata canalisation ezate soki mbule beti moyema etele mezate po mboka sika ezalaka bongo mabele yango moko eza komela mai mbala moko me ba mai etelemi awa. Je vous dis po eza période elanga soki lera mbula yo moko mona mai ndenge bimaka na nzela oyo on dirait balé mwana moke même mokolo pe mai wana ko comporter ye mai eleka na nzela oyo donc yango nde bebisi nzelo mingi mai. Mais na suka mbula soki neti mbule noki esili mai esila kana mbala moko te. Oui mai esila kana mbala moko te. Eza osila na mbala moko te po ba sachet tozomona habitant bato bazobwaka ba sachet bo. OK yango wana. Siko nini esala siko likanisane utaka wapi ya kokende kobwaka pena ba sachet na balabala. Bon quelques individus même jour musunga na pekisaka eloko oyo awa. Mais tala lokona na za leta te moyeba yo kanga ezate na pekisaka batia ba biloko oyo te. Mais bazotia na bango moko. Omona bakolongwa kuna na basalite na bango nyonso baye nango akobwa kaka awa. Sikotango bazobwaka chef du quartier to pe chef ya balabalo azalaka wapi? En tout cas chef du quartier azana munoko koloba te na congolais akomi mutu makasi moyen za kutute. Siko wana soki chef ya quartier okokata seke chef ya ba venir ba balabala pe ba kokokate. Siko conscience ya moto eza kokende kino wapi bomeka na kotalisa na bandeko ya mayo po mayo eza mboka ya sika eza na mboka ya peto bakomisa ngo bosoto te lokola ba centre ville ndeko na ngai mingi ya koloba ezate mingi ya koloba ezalite biso ba congolais biso ba ndeko na biso ba congolais toza ba tetu ata ozoloba eloko ya malamu bakoyoka yo te na ebite eloko nini ekoti na mitu ya ba congolais na ebite matono mingi papa to sepeli makasi lolenge bondima eko yanola wana bo uti bongo kolanda papa na biso moko ya babita ya eteni ya mayo o wapi batali sete nzela oyo ezalaki bongo ezalaki boete nzela o soki ekomi boye na kozanga koyoka ya bato. Et le plus grave, papa déclara lobby que même chef du quartier azana mote ya koloba na population. Ah, mbote ndeko. Mbote papa. Kombo na bino na ntomoni bino. Kombo na ngai Chris Mbaki. Chris Mbaki. Ndeko Chris Mbaki, est-ce que boza mwana ya mayo pena d'origine to boyaki koya? Bon, toza bavena toutaki na Kitambo, toye a na Matadi Mayo ko banda 1997 toza a na Matadi Mayo. Ndenge boza awa na Matadi Mayo, ndenge boyebeli yango na baneno na 97 wana ti lelo lolenge nini bozomonela par rapport ya environnement na bino? Bon, par rapport à l'environnement, il y a un changement automoni ezali par rapport à bané otoyaki, d'abord ezaki mêlé moko, ezaki un peu zamba, mais ezaki cité comme cité nyonso. Tout ça qui n'a pas pe nanzela bien, ba makambo nyonso pe ezaki nango bien. Sur le plan de développement, to moni pe tant biso toyaki ba courant ezalaki te, mai ezalaki te, mais lelo tout ça na courant na Matadi Mayo, mai pe en tout cas est comment vraiment permanent. Donc côté changement wana c'est bon. Par rapport qu'il y a babilo comme ça ou ça la rappel changement social kamuta musu ndozo mona ba fulu boye ba salité belé et ça dit il y a quelque chose de sali que moi changement musu c'est côté na kata Matadi Mayo changement côté ba sachet ba milangi ba fulu ya boye na ba balabala banani yango baza wacha ba fulu. Bon na kolo bateke mutu o abwaki aponga na yebi yango te parce que mutu aza na conscience normale akoya tita musu abwaka fulu batu ba mona tamusu sala makaba boka ngo tamusu na butu oyebi pete nani o abwaki
na tongo bomu na ka salite. Organisation ya ba jeune ezalaka te pona kozwa ba initiative ya kocha ordre to pe kopetola ba environnement na bino ya mayo. Organisation ya ba jeune eza nango. Organisation ya ba jeune eza nango. Ba salongo esala maranango. Mais ce que comme tozo comprendre te pourquoi ba ma ekomo kangama boy. Pour ya des fois dernièrement ba jeune ba utako sa salon bazaki motivé basaki salon. Ba ma eko kangama potango bozwi milangi na basache bobwaki na sa mabele mbula so enoki mais moyen mabele amela ma ezate. Siko bino tango bosala salon donc tolo ba salon ne bosala salongo ba biloko wana nyoso bobwaki la kango wapi. Soki to sali salongo ba biloko to kino bokela ngona érosion o eza kuna o ezo envahir matadi mayo. Érosion ou ils ont ça la rage dans ma tête mayo ni to meka kozango mais peut-être manque de moyens peut-être ba moyen ou ko permettre que salon ya malonga et salama ba moyen wana ndezate mais ce qui lelo ba moyen ezanango permanent ba matériel adéquat pour que et permettre salon ça malam ba salité ozalate mais entre temps le col nanu bokomi na ba matériel tenini okoki ko yebisa na ba habitat côté pour l'environnement. Bon, et là on a causé nga mutunyo sofo azala na conscience ya kibomoto parce que netinga personnellement na cause wate salité na nga ya ndaku na nga na yo boka ngo awa omoja ke mutu o azozwa salité ya ndaku na azo boka ngo na nzela ya leta c'est que aza mutu nyama pour mutu o azana bomoto akosa makamba boete. Merci ndeko to sepeli nebo ndimaki kondima kolobela soki bokoki kozwa na bino nzela wana touti bongo koyoka lisusu ndeko na biso auti bongo kotali sete bayana mayo depuis 1997 ndenge bayana 1997 mayo ezalaka boete touti koyebisa bino ekeza mboka ya sika mboko esengeli ezala ndakisa ya bamboka nyonso to pe ezala millier ya ba ezala ndakisa ya ba millier nyonso na peto kasi ya kokamwa toyena millier yango eza bongo millier bosoto tozomona ba fulu tozomona ba mai ya lolenge na lolenge tozoyebisa na bino ete molimo ya peto evandaka na nzoto ya peto evandaka na esika ya peto kasi soki tozomona ke nzoto na biso eza peto eza kovanda lisusu na esika ya peto te toyeba ete tango nzoto na biso ezovanda na esika peto te seke molimo na biso pe eza pe ya bopeto te oyo eza kosala ke molimo na biso tobikela kango lisusu na lolenga malamu te makanisi na biso ezalaka ya kobeba makanisi na biso ekanisa lisusu malamu te pona nini basolo ya lolenge na lolenge oyo tozomona ndenge tozalaki koyebisa bino molimo ya peto na nzoto ya peto na esika ya peto siko bato bazovivre na kati ya salite baza na milimo ya peto te tomeka nanu kobongola makanisi na biso pamba te lelo toza kolobela bongo cause ya destruction ya environnement congolais eza bongo ba déchets oyo moko ya élément tozolobela lelo penza pamba te ba déchets tozolobela ezali ba déchets oyo eza non dégradable eza kosala te détruire environnement na biso. Voilà, bandeko balandi wana bokomona un peu moins changement ya température to pe ya climat parce que kuna tozalaki na fulu kasi toyena no nesika o poto na kolakisa bino lisusu cause oyo ekokaki bongo kosala ete mabele na biso ebota lisusu te na tango tozobwaka basashe na tango tozobwaka milangi toyebete mabele azozwa milangi ana aza kobomba ye na kati na ye moye amilama ezate moye pe abimisela biso milone ezate botala lokola esika o biso toye na miniti opona kolakisa bino eza bongo esika o soki bozotala na mosika eza na mwa banzete mais na kati wana na bamabele bozomona pe basashe tondi au fur et à mesure bazobwaka déjà basashe neteni oyo boye bake basachane kokota na sama bele tango kokota na sama bele ekosala ke milona o nyonso ezanzinga nzinga awa ekufa ebota malisusu te pona nini ekobota lisusu te milona oyo ekobota lisusu te parce que basache soki kaka ekoti na mabele akokanga mai moyen nzeta mela lisusu mai ezate moyen nzeta benda lisusu ba énergie na ezate donc ekosala ke sachet lokola kaukaka te azikaka te azaka ka lolengo akotika lela to pe milangi ekosala ke babilona o ezanzinga nzinga awa ekauka ekokauka nzoka nde mabele ba yindo eza mabele bomengo oyo ata likolo libanga soko bwaki kaka mbuma ekobota mais soki obwaki na kata sachet ekobota mbuma te. Lokola lelo tozolobela bongo ba déchets toyeba kaka te ba déchets kaka ya milangi ba déchets kaka ya ba sachet te ba déchets na ba fufo to bwa kaka ba biloko kopola o to bwa kaka poto lobaki ba solo tango tozoka ba solo ya mabe ezotindikela biso ba maladi
ezotindikela biso ba maladi. Tango tozoka basola mabe ezotindikela biso ba maladi. Donc to sala pene effort bandeko na ngai to banda kokangisa ba milangi wana. Bino ba peuple oyo bino bozo mona ke non l'état azotiela biso ba moyen te otope mituka te ba poubelle te tokokaki ko sala boy. Tozui ba milangi na biso to tango na kati to tango place moko boy songolo ba funa biso na suka lokola l'état tel biso te to luka lolenga kan tokokaki ko bwaka ngo ata na suka. Donc bisika o pena bato bazo vivre te. Matono mingi na bino baso bandeko balandi wana tokomi na suka émission na biso mokolo mwa lelo kasi soki tokomela kibino na bandako solo bopesa bongo penza matondo mingi epa ya Nembala pe lisusu na lisungi ya Tata Pero kwa Nkombe bangonde bazalaki wana pona ko superviser manaka na biso ya mokolo mwa lelo biso na bino bandeko balandi tokutani o mbala ya sima.